soit qui a confité, le premier personnage, il y a Mboka Malte. Nous devons comme on a publié. Nous avons l'occasion de lutter. Mais pour ça, il faut changer de situation. Pour la question de la publicité, pour la compétence nationale Songi. Pour la question de la publicité, pour la n'importe quoi. Il y a mon pas d'ensemble. Tant que ça va permettre de se trouver dans n'importe où. Qu'on n'était pas là pour détruire la famille. La famille, on a avec une famille païenne. Païenne ne vous savez. Mais famille Oyo, et c'est là que famille Oyo, ça n'a pas ça pour te dire, balobi, banda, papa na bango, papa na publie à sa copine. Na évité ceux qui vont plutôt négligé c'est là qui kuna, mais balobi qui a ça qui copine. Maladie ma case kangié, et c'est la maladie a pas maté, balobi dysenterie les choses, les boumeza koleka. Imaginez les boumeza tata na yosa koleka. Mboko soumen négligé. Et c'est là qui facilite les problèmes. Alors, Publius ayebi Paul, libumu ya papa eza koleka. Nasala nini? Tela na luki bakisi. Na merisi bakisi banzete. Na luki bakisi na pharmacie. To sali nyoso. Mais to solution te. Paul. Tela papa yemona alali kuna na mbeko. Apôtre Paul Ake azuma boko na a imposé. Vous avez le pouvoir d'imposer les mains aux malades et les malades seront guéris au nom de Jésus. Ah, alléluia. Est-ce que tu comprends le loup? Vous savez, vous, à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui ont cru à son nom, Dieu leur a donné. C'était un don. Et ça m'a cassé la yote. Et ça c'était pour Shenaka. Et ça c'était pour la route à la Migi. Oh, t'as pas la tête. Il vous a été donné. C'est un don. Donc, comment on va limiter à cause de ma bourana? Et quand on dit qu'un bourana, on dit que non, nous tout passe à la bourana. Donc, tu peux limiter. Maintenant, vous comparez à Kotiama, beaucoup de Gola Bat. Parce que quand on a quelque chose qui est salamité, son inaye. Et ça sonne un zambé, il y a un maki. Avec les Lobanayo et Koksama. Quand on dit que l'évangile est contre Katamboka Malte. Prisonnier. Balobi que Mahema qui vont avec honneur. Balobi que Nyon se massacre de l'opposant. Après ça qui va. Les noms chrétiens, baza koli. L'église en Zambé est comme une église à ma pauvre. Donc, on a Moutou, à ça plus riche que l'église. Pour nous, les Kama en Zambé, ils ont commencé à cause de la mission, tout suit, corps à Christ, tout ce qui s'est beaucoup, il y a pirate. Tout ce qui s'est en croix. Il y a beaucoup de makamini qui sont soutien. Mais moi, je vais partir de là, soit décision. Le maître n'a plus jamais. Quand il y a Seigneur Nangaï, Église Nangaï, Maranatha ne sera plus remise sur la croix. Jamais de la vie. Mon Dieu a vaincu la mort. Mon Dieu m'a donné la victoire. Au nom de Jésus. Amen. Soit décision. Causons que ça plus jamais. Pour ça, nous avons un amour franc et sincère. Nous connaissons ma bengaye. Asa tekona yo bengaye. Bengaye bo solo là. Boko bo misaka. Boko kite bo ki troisième personne. Boko kite bo benye au niveau église bako sungaka kabino. Ko sana mutu ko yima o fenda ko na yo, o komi ko yima o ko yana ko bela schizophrénie. O se beno ko sana te ba tondi 5% ya finlandais bazo bela schizophrénie. À cause de asana likambo ayebe loko sana te. Asana mutu ko betre lisolote souci vandier. Souci mbongo kotier, souci loyer kotier, souci tata moi c'est kotier, ya libale kotier, bana bakima et kotier tout pas et mettre canon na schizophrénie. Qui c'est ngo ezate. Babela qui c'est comme calme. Alors la solution appartient à l'église. Surtout récupérer corps de Christ. Nous avons la solution. Car avec notre Dieu nous ferons des exploits au nom de Jésus. Amen. Depuis le temps de Jean-Baptiste, à combien de fois que le roi de Dieu forcé, ce sont les violents qui sont la violence de la famille. La violence de Jean-Baptiste. La violence où il va récupérer le corps de Christ. La violence où il va lever la main. Où il va s'appeler, ça nous sert à ensemble. Et aux âmes, ça nous sert. On reconnaît un serviteur
na bamuma na bafui etamboli na yo elobeli na yo façon de vivre na bato tozala balete olonaki mate awa baleleki ntango bazotala lete bazomona importance ya likambo tene meme tika na maboko ya nzambe ana kobondela lobai nzambe naza na posa ayebiki basala nzambe mingi bakoya wakati na biso pour serviteur de Dieu mbala mingi eza kaka kopela mokabani kati na bango aza kaempeshe bango bakola keyasi azalaki mosali ya nzambe azalaki mosali ya profete ya nzambe Élisée azalaki mosali ya nzambe ya profete Eli avandaki na makolo ya Eli aza koyekola mokolo Eli alingaki kende Élisée atali papa na ye papa yo kokende na kotika Eli partout kokende kende na Gilgal na kolanda yo Élisée alanda Eli na suka aza na posa ya papa na ye alobi na ye ezalangene fongola miso ntango na komata soko simbi eloko okozwa yango ntango Eli aza komata akangi manto ya Eli atikala nango asengaki epai ya Eli alobi nalingaka nguye ezala kati na yo pesaka double asosi okomona ete sokotala na bible Eli asala miracle 7 Élisée asala miracle 13 okaki te omona ba nzambe azokosa 14 miracle esala nini na mikuwa mikuwa esepaki andeko nzambe aza fidele nzambe aza fidele yango Gehazi oyo azalaki mwana mosala epai ya Élisée likolo ya lokoso ya biloko na bato likolo ya lokoso ya biloko ya namani Gehazi soki asengaki Élisée aloba na Élisée pesaka ata double portion ya oyo ozalaki na Gehazi alingaki azala 4 fois moya oyo ya Eli oyo abondelaki moto ekiti Gehazi alingaki azala ngo 4 mais likolo ya biloko ya mokili oyo Gehazi arata nana akopesa mwana kombo Gehazi arata na kokombo lokoso ya mokili oyo bato bakoboya na kopesa mwana ye kombo na yo. Oh, hallelujah. Bana nzambe tozala o toza disposé. Bana komitika kama kama sema kama mingi tamu azosonda papa na ye. Kwa nini? Oh, nzambe ngai. Église eza ko souffrir nzambe na ngai. Église yo no bakie. Pierre, Dieu est une pierre sur qui je bâtirai mon église. L'église est en train de souffrir. Oh, alléluia. Wapi, Joseph d'Arimathée. Bonne, Joseph d'Arimathée va kokosala. Pour ne pas nous remets-moi le corps de mon Seigneur. Ce qui c'est la église, la première église, le temple de Dieu, c'est d'abord moi-même. Ça met à la peuple de Yokolo. Il nous donne ça esprit de vie. Transmettre vie à la peuple de Yokolo. Pas seulement parce que distraire des hommes, pas seulement parce que tel est la Yokolo, pas seulement parce que lever comme la Yokolo, pas seulement d'être vivante. Ça dit tant que nous avons mon amour, nous avons mon Christ, nous avons mon innovation à travers l'amour. Soyez vivants, parce que moi-même je suis vivant. C'est qu'avec dit Christ. Oh Seigneur, merci. Attention à la gloire, attention à l'honneur.